Maman, mutuku talangwe masanga ni mateka langwe. Mutuku ta sala mabe, aba ne juger point. Alekini boswa lingomba, oh non, bon moni ser wana, muloka mususu abani no, pasteur moko kende kisoki na mboka moko boye. Parce que même ceux qui battent nous sommes toujours dans Batunae. Oh, Kanga Bango Singa. Oh, jamais, bah ça va prisonnier en colo. Jamais va y avoir un fouca mais la Satan. Et là, bah. Le rôle de l'eau, même en bas, en bas, si on va autres manaba moi. Oui, si qu'on tant pas balancer la image Joana. Bah, vous allez reconnaître même que parmi ma fille Joana, ma fille Bandal, va en carte. Amour Internet est vraiment la fondation de Malamuti. Tout fondement de Malamuti. Pourquoi? Dessus, Rwanda et Peli. Je suis obligé à vous dire que moi, si un pasteur, à quoi il y a Nadia. Oui. À quoi il y a Nadia? Parce que je suis dans la musique, c'est ça là. Moi, ça combien? Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon ami. Loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Fidèle internet, n'a pas si nombreux de partout vous allez. Bonjour, bonsoir, ça dépend de pour l'émission Oyo. C'est votre humble servante Maman Bénédicte Makela, vraiment une émission Moka Makasi. D'ailleurs, vraiment, puis surtout là, Kapamba, tu sais, moi, je trouve que c'est que tu es dans ma caméra là. Tu vas te prendre un peu de ça, non. Puis surtout, tu sais, on est Moussala. Moussala, n'est tata, Moussala, n'est maman. Vraiment, la personne nombre de partout, vous allez abonner à Silver TV, mais la scène en a bien toujours. On dit qu'à personne comme s'abonner. Vous s'abonner et belé, c'est absolument bien. Vous matez cette chaîne Nabino. Et la chaîne Nabino va bien. Et je servis nous comme belé. Vous matez on abonner, vous s'abonner, belé. Donc au côté des gens, vous s'abonner. Et vous savez absolument bien ma case. Là, on est un thème comme nous auto-partager dans mon seul mot en Zambé, à Zananga plateau. Et ça thème moi comme nous auto soigner la tine va dérapage et ça dans internet. Bisous là nous auto mona. Amour internet, belé na basali na ba de comme ça bala on va saliter na ba pagan baza toujours mélanger na makambwana na mosala ndebe to ko bongisa mais ambona bana même mosala nzambe on a bilo na plateau na on pesa mbote pa ya mtoza na bona sima ya caméraman na ngai Gabimi et Yamba mbote belé na pesi merci et pas je suis Liwanda Brown na pesi merci pas l'homme voilà Bénédicte Makela la pesi merci pas pasteur Vincent Makela l'homme paranormal la pesi merci on a madame Mosel Nzambe oaza na plateau na ngala zo pesa mbote pasteur Gilles Wangata shalom. Shalom, servante de Dieu Bénédicte Tipatoka. Merci beaucoup papa, bonne santé, bonne église Nzambe. Non, santé Nangolu Nzambe, Nazamalamu, pe église encore se comporter bien. Vraiment, on a moni invité Nangaï, on moni déjà on a yende to kabola makambu oyo na tu t'aimes na pesibino awa ba dérapage d'internet. Mosala Nzambe na so kengana yo to yobi oza quand même quinoa et marmiso les kalilo na internet ou de la amour internet. Papa, est-ce que ça n'a pas normal na mamtoma lelo na internet amour internet pour la bino basal les a vraiment bien. Bon, pour nangai normalement amour internet ezali vraiment la fondation ya malamuti. Tout fondement ya malamuti. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tant que nous avons abordé mon tour, et c'est tout d'abord, moi, comment on a eu, pour découvrir rien. Mais mon tour dans la musique, des fois,
atient téléphone naé azoloba boena boy donc moi oye ba vraiment na profondeur exacte yango nga na mona yango eza malamu papa eza malamu te il faut expliquer bango expliquer bango ba désavantage surtout ba désavantage nango eza nini bon na on bien na sens nini oyebi lelo oyo monde lelo eza monde bato baza komisala mingi tozana ba produits cosmétiques mutu so akozala aza na libandina ya munene azwi meshe atie ebombi libandina ye alors ntango yo komona meshe na ndenge alati yango so atikabelo namona na plupart ebongisaka nango abasi ebele ozomona azwi mwa bafond de te na ye amibongisi yolobi non en tout cas nazwi mpena mwasi ya solo ntango mosuku tu okomona ye lokola aza jeune fille parce que bamosusu mpe batreta bafoto na bango avabwaka yango na internet parce que nayebi garçon moko boye alingaki mpe mwasi na internet atali ye vraiment na internet abi non waza kano ya mwasi mais bazwani rendez-vous na mwana mwasi bandi koindike ke non aza na place tel yaka na place wana mwana mwasi mbala komi a face ya mwana mwasi azosolana na telefone mais azo reconnaître ye te pourquoi parce que atali image oyo amonaki na internet na oyo eza réalité eza face na azomona des choses différentes ozomona ti azaki découragé abi nga nde joli yo nde joli nga nazoluka oui mais namoni oyo oza ndenge moko te na oyo namonaki na internet mbala moko azalaki na camarade na ye camarade nesiko atali mwasi abukaki na koseka mbala moko akosi mwana mwasi bakoti na voiture bazongi na bango vraiment cordon wangata mosali na nzambe maintenant soki lelo obandi koloma moke baamour internet sima biseke ba internet bakoyina yo po mosusu balinganaka wana na bino mpe basali boza na kati bon omoni ya nde nazoloba ke monde internet ye moko aza mabe te mais bato bazosalela yango parce que soko omemi malamu na internet olekisaka oyo omemeli soko omemi mabe internet mpe mabe wana kaka yango kosala nini olekisa tomona me bato bazoleka na internet bazokosela bato makambo tomona me bato bazoleka na internet baza koexpose bamitakala na bango tozomona nyonso tozali komona te tokomomona yango lelo na nzela internet lelo oyo bana mike bazomeba pourquoi parce que bafilme pornographique na kati ezali ozomona lelo na place qu'internet etangisa bato kaka makambo malamu ezo apprendre bato na magie na kindoki na makambo nyonso ya mabe na kati merci beaucoup pasteur Cordon Wangata namoni otouche mpe point moko ya bien pasteur lelo soki mitakalisation wana na internet eza suite ya babolingo basalaka wana yango te ekozala bato pozomona motu te posaleka bolingo parti ya telefone tout bino mpe basali lelo oza expose lelo na mitakala na internet omoni bible na biso okende na ntango asuka bato bakokoma mingi na bolingo ya mbongo ozomona moto ayoka biso ke je t'aime eza na eloko moko ezoprouve je t'aime na ye wana ozomona mais or ke ntango mosusu mpo na ye azosala ndenge na parce que abiki ntango mosusu yo oza na Europe oza na bamoyen ozomona aza na baprojet na ye na kolakisa yango te ye azopropose oka amour ndenge tomesana koseka na papa awa mais or ke ya réalité aza na baagenda caché na ye mais mokolo amona ke programme na ye ekokisami nde okomona vrai face na ye yango ozomona bato ebele oyo basalaki bamour na internet moko bon nayebi teke bango nyonso bamosusu mpe baresi kozwa basi mpe ya malamu bazali mais bato oyo mingi vraiment baéchoué nde baleki ebele pourcentage ya bato baéchoué baleki ebele merci beaucoup pourcentage ya bato baéchoué baleki ebele est ce que papa na bamour yango na eza ya mosika mpo oza na mwasi par exemple na fiancé par exemple en France to na yo oza na kinawa eza nango mpe bien kozwa telefone bino mpe bozosala bolingo apasa telefone eza nango bien bon eza malamu te nde nazoloba kaka ke bato mosusu peut-être ayebi ke oza na mbongo ebele azoluka pare ou bien ayebi ke oza motu moko oyebani soit disant oza na succès aza na posa par exemple ya baelema na yo na se ya bolingo ya lukuta azopropose yo ofilme sexe na yo obandi kofilme osala boye osali ye azozwa nyonso ti bon soki azalaki na programme ya mabe mpona kobebisa yo soit disant mpona kosalir image na yo mama moko abokobeba na obalanse yango te aobalanse yango papa mutu na moko elinga na mutu est-ce que na bolingo mpe ya mosika nde tosala monabi ke bolingo ezalaka toujours na présence oyo ezalaka bien est-ce que na mosika mpe eza nango mpe oza mpe koya nde tomona mpe bainternet wana otie telefone na nyonso ya mosika aza kozambrase na mosika epesa mpe amour yango mpe nde tomona mpe eza makambo mosusu bato ya lelo
bah comme une possession démoniaque makasi na makambo etali sexe. Ozomona normalement mutu oyo azobati la dignité na ye azobati la personnalité na ye akokota na biloko wana te mama nanga neti yo mwasi ya mosali ya nzambe mobali no ayebana ata kutu soki ndenge nini okozela mobali nao na kati ya ndako ou bien so aza na voyage okozela azonga soki osali bongo cela ne veut pas dire que non ekosisa baposa na yo bato mosusu mpe komona basali ndenge na mobali mais tellement désir wana epeli akoza obligé akoluka mwana musande na yebi mwasi ya pasteur moko akwei na nani na diacre. Oui, akwei na diacre parce que mobali na musika azokise salabo moi ça komi excité ozomona alors akoki te akeni komibwaka na nzoto ya diacre pe ntango amoni ke non lipamboli eyeli ye mpo na moni yango lipamboli ayambi yango. Vraiment, ça passe mingi. Donc, il faut vraiment musique et ça vraiment peine à désir. Non, mbal o azama ele. A préparer moi sinae, azana patience ya kozela ye azonga. Posoka zongi nyoso azana ngo besoin a osala ngo. Mais odinga teke parce que ba tu lebele ba bosanaka. Ba image nyoso ba twatinda ka internet. YouTube soit banani nyoso tu wana bagarda ba archive. Na serveur central na bango biloko nyoso ne seni etikali. So ko za un homme connu. Et là on est kozanga ke même kaka ba tu wana bango moko bazwi yango ba balance. Papa, est-ce que le lot de tout le monde a pité, tu vas même soit Kalizaki, encore vandanaye, sans que même mobile, il y a rien de normal. Mais l'autre, comment moi le lot, pité le lot, bah désir, moi c'est mobile, n'a pas la kangangote, ou pas la maîtrise n'angote. Bon, normalement, nous avons sala mbali mbala pela mingi koleka mwasi. Mais lelo comme au contraire. C'est ça maintenant. Lelo comme au contraire, basi ne ba comme ko pela koleka même mbali parce que même ngane naza pasteur, so na otambo na nzela ko manelo nanga te que non, je suis pasteur. Na koma place mobo na wepela mwasi ya bandinga. Na ole kana na nzela kana Kinshasa, précisément na Kabamba. Na ba poko vers 18h. Mais hôtel pe boza mwasi kitoko. Mais non, maman n'a intéressé. Vous avez vu? Pour nous, il y a des gens qui ont été des clients. Vous avez vu? Il y a des gens qui ont dosé. Mais papa, l'autre monde sur Internet, sur Internet, on est chez vous, les pasteurs, vous avez ça là-haut. Maintenant, c'est qui sont dosés, mais puis nous, ce que vous dosez, trop plein. Bon, moi, le pasteur est belé. Pour na ngai na koloba ke ndenge bilo bina biso ki na tanga suka il y aura des faux prophètes. Batu ebele mama Bénédicte ba boa ki déjà bonzambe. Parce que mutu o azo battre la bonzambe ba yeba ka partie à comportement na ye. Abana ko banga nzambe, akobanga masumu, akobanga ikobo. Parce que bilo bina biso to ki impudicité. Mais ça moment nous t'attend que ko embrasser ka impudicité nyonso. Bon, tout le temps, Aza toujours na comme nzambe na munoko. Non, Azo cholisa comme nzambe na comportement na e. Azo fingi sango et directement mais le quoi toza déjà na mukili moko oyo bakoti na kati ya apostasie, na kati ya abandon de la foi. Yango bazo ba suko sala boyenge be na nzambe te. Lelo somo moni pasteur, prophète, docteur ou qui que ce soit. Azo ba suko supporter doctrine, il y a Bible, la sainte doctrine. Alors que ce qu'on parle en Nzambe, yeba bien aimé. À ça, à boire qui éponge. À boire qui éponge, ça veut dire quoi? À boire qui éponge, cela veut dire quoi? À coquine et bon Nzambe. Parce que bon Nzambe, il faut qu'on ait la pire. Bah tu vas avoir la pireté, les sous-soudés. Ma apparemment, peut-on dire, ma tête, tu bois qui bon Nzambe, mais à ton camarade, à mon sang. Maman, mon tout à l'heure, ma sangan, ni ma tête à l'angue. Mon tout à l'heure, à ma baie, à ma jugé point. On est jugé point. Nous avons intimité dans la Nzambazate. Oh, bien aimé. Oh, les anakati ebima alibanda. So moni mutazo se comporter ma belle libanda les autres anakati nae. Même tant que lula kabino e bana na mutema. Si mana on a poussé na pembe no pona bimisa on a zui na mutema nanga. Donc papa Gilles Wangata Mosala Ndambe apparence pas pasteur donc surtout dans l'église commencer au peut-être son apparence va passer sur penser à se comporter ma vie. Donc c'est que ça on est la carte nae. Oui, normalement parce que un bon berger, azaka toujours modèle.
Jésus-Christ a un modèle na biso. Ceux qui ont télémi liboso na biso, cela veut dire que aux autres ya biso. Et ceux là qui ont une dimension moko boy, o biso to ça na ngote. Cela veut dire que ceux qui ont ba to sa nzambe, yo to sa nzambe ko le kabiso. Parce que nani Pierre na Jean ba bisa ki mo kakatali nini. O to za na ngo to sa nini, to zo pesa yo. Tanga pesa ki yango, atelema ki to atelema ki. Atelema ki. Yana ba tu mususu bazana kati ya masumu, mais pe ba telema. Il faut et loko za kati na yo wana ya malamu transmettre bango ba hotelema ba longo ba pêcheur ba koma ba santu. Papa pour na yo mosala nzambe il faut se comporter ndenge nini. Il faut en apparence ndenge na se comporter ndenge nini. Non, mama bene, mosali na nzambe nyonso il faut azala exemplaire, il faut azala modèle. Bible eza livre ya référence pour na basali ya nzambe. Parce que ndenge na kati ya mboka na biso toza na constitution. Oyo eza mobeko li kondi pona mboka ndenge mo Bible eza pona ba chrétien. Soko za mosali na nzambe otosaka maloba ekomami na kati ya Bible te ekoza pasi pona batu oyo baza ba observateur ya Bible bandimela yo. Parce que ceux qui bato ndimela basali nde baza se comporter mabe sko bana na bango conseil opesa bana o baza ba pasteur baza se comporter mabe basala ni. Normalement là on a yebisa bango balanda par exemple ya mabe ya ba comportement na bango te mais balanda makambo yo Bible eza ko yebisa biso parce que mosali na nzamba ko kota li felo mais soko landi maloba ya solo eza na kati ya Bible o kota li felo te. Merci beaucoup pasteur Wangata azoloba mama lamu papa mena mutoyo azako se comporter tout le monde va te azako se comporter mabe mais maloba na ebo eza malamu. Mais comme il y a des pharisiens, on y se dit malamu, malobo ya malamu, et ça bon zambe. Parce qu'il y a ça qui m'a dit, bolanda makamuna bango ya mabete, mais makama malamu bazo ibisabino, pour ça les langues. Parce que nous sommes bien, ou ils sont vertis, et ça bon zambe. Maintenant vraiment papa zoloba tellement malamu mingi bandeko bolandaka biso vraiment eza émission moko munene tobenga yango mozindo tokotaka vraiment tina kati tolobaka ba vérité toujours kaka Ciel Vert TV chaîne numéro 100% bonzambe na ce que émission c'est pesa papa Edi na France et c'est pesa maman Nancy et c'est pesa pasteur Vincent Makela. Maintenant pasteur Jules Wangata pona bato bazana bolunga ba internet wana posana minkanga bali mbala poto soit fille et nana mbali na bazana poto na mbali na be ensu ba yebana te bomona na te mais yeza kala mbali na poto vraiment papa ko expliquer bisoni par là totika yango to poto koba non pona ngai nazo senga na bandeko na ngai kati na Yesu base la Bible comme référence. Mutu oyo za ko maîtriser te. Oyebi ba source na yete. Ba origine na ye oyebi yango te. Tant supo olulie parce que aza mbali kitoko ndengo moni na internet wana. Bien aimé, tant ko fanda na ye o découvrir makambo susu peut-être ko regretter. Oui. C'est pour cela na yebi sa bango parce que mingi pe basi ba baby ça ba comportement na bango bisika bazali. Mais on tient mutema na internet. Pourquoi? Parce que bato internet ba yebi mais lié au azali abika na chance soit ko balati. Lokola lelo comme même na bana basi o bazo bana ba mbwa. Oui. Sikoyo, tant ba balancer ba image wana. Ba musu ba reconnaître même que parmi ba fille wana ba fille bandal bana kati. Bien aimé, est-ce que muto ayebi yo na buzo ba wana na busoto wana opusa na pembe no po linga yo? Jamais. Jamais. Yango na bisa bandeko ebele ba ba ke libala eza eloko moko oyo akosakana na ngote. Parce que ndenge lelo na monde tozozwela libala eza ndenge oyo Bible eza ko enseigner biso te. Bible eza talisa biso ke na kati ya libala batu soki babalani esengeli bakenda ngo kino liwa ekokabola bango. Mais lelo komi nango j'aime que to balani na biso na 12h na 15h 17h to kabwani na biso na biso. Mais or que ça jugement. C'est vrai. Oui. Et ça jugement papa fungoli sous parenthèse moi makasi. Na fungoli parenthèse makasi. Ah. Parce que hier ça le bien nini. Ce qui Nzambe a permis que batu ba se divorcer ça qui pour nani incrédulité à batu. On comprend. Cela veut dire Nzamba se pela qui na démarche wanati. Mais parce que bat baza ba incrédule.
Ça va bien un crédit, cela veut dire aux amoutés mamakasi. Donc mutema no eza lente pour na koto sa liloba nzambe. Alors c'est pour cela nzambe a aidé yo na divorce. Mais ba bi na biso nini na se wana. Mutu so se divorce so sa nini. Obala lisusu te. Pour na nini na bala. Jusqu'à ce qu'au moins moi si wana soka kufi. Mais toi au moins na batu mutu a se divorcer, ata ba pasteur ba osala ngo, moi si na kufite au moins déjà à sa bali c'est Mireille. Comme deuxième femme. Hein? Parce qu'on est une deuxième femme. Il y a une rubrique na ende baloba ke mutu oyo alinga noye chien na ye afunda ka na rage. Alekini boswa lingomba, oh non, bon moni sert wana, muloka mususu abani no, pasteur moko akende kisoki na mboka moko boye, akekuya na mwasi na ye, ya mwana ayeko ba la deuxième femme. Mais malgré cela, aza toujours na relation na damu wana liboso bazo continuer kobota na ebana. Siko zo kosa nzambe to kosa bato. Maintenant, papa ou Angata, moi c'est un bal qui s'est divorcé quand? Na problème ni soit combien de monde va pas se divorcer. Bon. Bible n'est pas l'isabisson. N'a qu'à infidélité. Donc il va qu'on se divorcer. Mais la Bible est fondée les parenthèses de mon côté. Malgré cela, on peut faire comme une deuxième opportunité. En tout cas, exact. Donc ceux qui ont dit qu'on se divorcer, à quand on monte manaye, qu'on vivre yemoko. Moussa Nzambe, le lot de monde dans le monde car toujours dans le monde internet, tout le monde est showbiz et côté. Basi na basi, mibali na mibali, na bino pe basale, nous ça se passe, nous pe basale beaucoup dans le monde voilà. Et ça toujours pour internet. Tout ça tout bon sur internet, tout ko bakala bisala ngwana. Non, moi le col à maman Ben, Moussala Zosala a édifié internet. Je ne pense pas qu'internet ça a l'ongolango. Non. Aux hommes, tous en attendent ma souka. Au moins bilembo wana, ya basi na basi, mibali na mibali, batuna banyama, et là ça que le monde est en déclin. Cela veut dire que le monde est vers la fin. Tant on est qui na fin. Donc le col à tous vers la fin. Oh, et ça les machines attendent à Sodome, yango ko ça les matang. Ouais, ça m'a dit na temps à Gomorre, yango et ça les massicons. Yango zo mona tike bilembo wana suke komi ko salema. Pe bat bazo so yango. Loko internet azana un miroir, bazo balancer. Na bino pe basali papa na kati makambo wana. Bon, yango nazo bezo la identité. Na habité mutu penza ndenga na yebe loko la pasteur Vincent. Ato fa na internet 100 ans, otika jamais comme wana babuzo ba wana ya modèle wana. Wana po dem soza papa na yo ngozulu. Non, to yebi batu baze belé o papa nga nzambe. Parce que même ceux qui batu ba pengu nzamba za toujours na batu na ye. Wa kanga bango singa. Oh jamais baza ba prisonnier en colo. Jamais ba wiko kende ko fuka mais la Satan. Et ta batu baza ko adorer diable ne ba ko na kata système ya Satan. Mais ba onyo bazali bana nzambe mama Ben. Na yebi siyo ata balali nzala. Ata bazangi bilamba. Bazangi mbongo jamais ba ko adorer diable. Lelo oyo Satan comme ko tia mbongo na ye. Hein? Soko lingi lelo obonga comme facile. Soko tie ko adorer Satan. Ozo zwango. Ezaka bana basi te mba ofana na banyama. Même mibali pe bazo ke na Dubai lelo parce que ma sola lelo fa na Dubai. Oh, oui. Donc so ke yo fanga nyama so ki pendant combien de jours ne bazo pesa wana pe sur $3,000. So ba sangisi 3,000. OK kuno fanda ta 2 mois. Tango ozonga a. Oyana kolia mutuka te, oyana marchandise te, donc bato amona boloko la biso total la mingi apparence, toluli apparence mais or que kati no ze loka kopola déjà. Mama ya mbwa mbali ya mbwa mwasi ya mbwa. Siko papa mobali na mbwa, bon ça va procéder wana comment? Oh mama yo otala yo mtu ya internet. En tout cas elle est kelinga ye. Total bango na internet non? Tozotala bango. Ndenge mwasi azofana na mbali na mbwa ndenge bafana na mwasi mbala azofana na mbwa ndenge bafana na mwasi tozotala ngo papa batalo lenge wana vraiment batalo lenge bona mokili to ça na bango. Est-ce que au yesu soye ko linga su mbali mbali pour yesu alingi su mwasi vraiment
expliquer biso to ko sala ndenge ni to tambola ndenge poto ko na ba piège à bakambo na ebite so otalaki ba image wana malamu ya bandeko basi wana omona balakisi ne bazaki liboso baye kolakisa ntango bazwi mbongo comment bamisali base transformer. Je pense que mpona mibalo bakata bango nzoloko ya molimo yekobo soki amoni mwasi ya bongo akoresiste te mama ntango akokenda bimi na ye parce que na bana basi wana bazobaki moko na bango azwi cancer d'utérus. Donc moko na bango abeli liboma mususu pe azopola na se ozomona ke baconséquence eza vraiment grave. Alors bato ya modèle wana mama normal te non baza banyama normal te bon mutu yo moni mpenza mutu azwa $3000 na ye parce que afai note matiki nyama na afanda na yo nsima apesi yo eza pamba mama Bénédicte azoba te mbongo eloko apasi mama me mutu azwi $3000 na ye apesi yo bapesa yango pamba te ozomona ntango bazomisala eza mpo na nini mpo bakontinue encore kosala mabe na bato mosusu epuis namoni su bana basi balansaki nini baimage mosusu azobe etali bino na nini so toke kofala na bambwa tomelisi bambwa toliani minoko na bambwa esali bino nini ozomona donc mutu akomi mutu nyama donc na ntango asuka vraiment bato tokokoma bato nyama bato babe suko distinguer entre le bien et le mal te ozomona nyonso mpona lokoso ya nini ya mbongo la cupidité posa mbongo lelo emati bato etondi bato na mitema mama Ben. Papa, est-ce que papa ça le lingue vous a fait délivrer tu vas pas récupérer bango tout va tout vous a récupérer mama Ben azoye bisayo bato ya motindo wana bato balimbisa ngai parce que na lobi un peu na moi lingala makasi bato ya motindo wana bino esengi il faut koboma bango na mabanga nzambe otenge solution te oh nzambe kuta so babolongoli mabe bosoto na kati na bino siko bosoto wana lolo kwa tozopota nango tala monde ya lelo esika tozokende tala esika tozokende na ba famille bazana bato lolibet basi wana l'équipe ba be ça eloko te etali bino bolenge ba famille bazana bato lolengi basana bato lolengi bongo muta modèle wana il faut ko bwaka ye faut que l'ongolais pembei na bino mama soki tabi to appliquer vraiment bible bato babenga biso to bato mitema po bile so benga biso ke bato bazo bika na ndenge ya mabe ko pesa ta mbote noti oui ko pesa même mbote noti po o participer na mabe na ete et bon muto azana ba sota modèle wana si biso to mesala ka mutu nyoso o pesa mbote ya maboko mutu nyoso biz muto yo azo pesa déjà biz na mbwa mama okabola nana kindambo akimbwa na ye okabendo akimbwa papa oui okoya kozwa ndambo akimbwa siko par là papa lingo bani to pesa de porte quitter mbote oui mama il faut muto ozo partager na ye doctrine moko ozo mona ke bozana ekondima moko azo continuer kobanga nzambe soit tokozala gentil vers ba païen pour na ko tirer bango kaka mais so moi déjà mutu asa koti na babiloko wana o pasteur babimakane na sima mama ata mpote no azwa ngote azwa ngote mais bande ko bali bande abenga ba pasteur abongo omona bondela pona ngai sala boye ye moko a déjà na ba démon soko bengi abondela pona o transmettre yoni yango bozo mona ke bando benga ki pasteur wana makamuno ekutu plipi banda bondela pona yo makamuno yo ebeba nango ba pasteur malamu bazali tala ba pasteur wana bazala okoso mbongo so bosolo ine suka na nini awaye bisayo il faut tinda boy pona problème andenge sali boy il faut na kota retraite ba kota après retraite o tindele mbongo akeko renye naye yana ta retraite na suka na mapechi yo na suka na ngo il faut tindelo ka motuya namona ki image moko pasteur moko abalasaki aza ya mundele abike lelo évangile kufi na Afrique pona nini na Afrique ezaka na évangile ya mbongo évangile ya kobongo na bato mitema eza lisusu te aza na raison ana raison bato bakomo osala commerce na makambo ya nzambe bapasteur souci ya koluka milimo ya bato baza nango lisusu te eloko ezo intéressé bango c'est tout simplement l'argent bamusu basala makampo na nini o base est-ce que mutana molimo santa koluka ba base molimo santa sana posa ba ame ya bato ebika parce que tango eza lisusu te bato bazosala maseki mais yesu azozonga jésus azozonga
Mabelelo etondi na mukili. Tala no ville à Kinshasa. Tala l'église. Na sina mona ba benga pasteur na palais du peuple etondi kana ba pasteur. Ba pasteur msukutu ba suit place à kofanda te. Mais malgré ça tala modèle mabezo tombo na Kinshasa. Sikoyo musani ni basela nzamba zosa. Ozomona ke ba oyo bazana appel authentique ya nzamba baza muke. Batumi pe bali koyoka bango te. Batu bali ba biloko eza ba sensationnel. Makambo zo sepelisa bango bonzambe zaka makambo sepelisa batu te. Ndeko zo bisaka na bike ebele ba sepela te. Mais tali ngate essentiel ngana sa musana nga. Parce que nganzamba ko tuna ngaso na bimisi makambo te so na lobi yango bien te. So na bombi vérité ba passer ba bombi ba vérité. Na sina mona l'église moko bango basala kaka intercession. Na kati intercession wana batu nyoso bakende kuna mama na ngai. A gagner mbali soit aviva na mbala batu. Nzamba sunga ye babenga na premier bureau. Ye azwa libala wana. Pasteur sunga ngai. Ozomona. Mais pasteur fazo msamuta modèle na nzela. Mais pasteur azo sunga ye. Ndeko na bina pasteur, ndeko mo bina pasteur ko tiena matière repentance ya wati. Abi na boye église na ngekufa. Na boye bakima. Na lia kata mo ndambo bazo ya na ngwana. Est-ce que wana osa musala nzambe? C'est que les pasteurs peuvent les lots contribuer na kokufa ya peuple congolais. Mama Ben, batu nyonso baza digne kobenga ma pasteur te. Il y a d'autres gens qui ne sont même pas appelés par Dieu. Malgré son élévation, un bon berger a un souci à ba brebis. Muto bozo mona ki azana souci à ba brebis te. Azali pasteur te. Bon le combo. Merci beaucoup, fidèle internet. Dans que monsieur est tellement kitoko. Tu continuer sur la pasteur Gilles Wangata. Donc ma question est belée. Tu continues faire la parenthèse à minene. Mais l'autre est toujours basé sur internet. Il y a un autre lobby. Papa conseille mon qui ne veut pas sur internet. N'a pas besoin de ça à ma cambouane. Le pasteur votre internet là Oscar va conseiller nini kosala ba bêtise ba baise kosala ba kolinga mibali kolinga bango na bango moi conseil pour ba tambola ndenge nini. Bon mama benelo na omekamuke ko ebisa bana nzambe za nini lelo na liro tozokenda ngo to mata to kita tozokende na tango bilobi ke mabe ekokola ata totei na matoi ata totei na nzela nini mama ben na yebisi yo tango tozana ngo iniquité za kokola selon la prophète parce que maloba nzambe ko sakati nzamba za muta lukutati na munoko nzambe masonge limarati alors tozana tango wana alors ba prophète wana ba faux prophète par exemple moko ya bato sata pour utiliser na dernier temps. Mais na kwebisa bana na nzambe ke bilo baki na biso ke toyoka bango te. Toyoka bango te to landa bango te. Il y a même d'autres personnes bazo pesa bana nzamba pratique mabe. Au moins muto zwa pomme wana lia yango ekosala boy ekozongisa boy tout ça a okotisa on a contact na ba démon pamba. Yango mo batu mususu bakona ba problème ya ba démon pona nini. Alanda ki prophète moko, alanda ki soit des pasteurs moko, a elise sala boue et lelo fina e ki miezalité a commis tourmenté par les démons. Bato sa maloba ya nzambe. Bazaka na système ya kosomba Bible. Soki muta teyo vérifier makambo ya teyo. Ata explication na yeso ke zali biaisé. Luka pasteur mususu yebiseke en tout cas fungolela ngana nu passage oyo. Réellement awa nzambe azolinga koloba na batu nini. Wana ozobatela aussi foi na yo, ozobatela pe molimo na yo. Mais so ozokumba makana ba sentiment de na monaka surtout mingi lelo. Prophète mbika bimi, si ma prophète mbika. Prophète mayebo abimi, si ma mayebo. Oh un tel abimi si manae, mais sans même cause en esprit wana, ya ba conservateur. Oh bah Lucas toujours, ceux qui moutazolo bah ils ont vérifié la Bible. Bah ça ndenge mona bandimi ya béré. Ce côté il faut vérifier. Ce que le Bible mususu oh film. Hein? Oh, to beta film
fimbu na bayi na biso fimbu o boyi na nga kufi bamba jibile ozoma ba doctrine moko boye o efandi peza na Bible eti ozomona ba doctrine moko o vraiment ezana origine na kati ya Bible eti donc bazala ba fanatique ya maloba nzambe o ezana kati ya Biblia o ezali bien interprété parce que bato ebele pe ba bomi batuka na Bible wa ozomona oto tika la mitaka la biso nyonso parce que nzambe abiki alinga biloko mukilité tout le monde balongoli nini bilamba ba na salle mon babino nyonso ni nani mais na kombo nani mais ça il va ça ba interpréter ngo malamu te ozomona donc base la fan ya maloba na nzambe pe balinga ba pasteur nyonso to azote ya vérité ba ina bango te mukila lelo commission ki ozoba makambo esepelisa batu nde batu balandi yo bato balobaka ba vérité lokola ba pasteur Vincent bato balingi bango te mais bana nzambe quand même asolo bazali balandaka bango bazali tika nzambe apambola bango. Merci beaucoup wana ezalaki bongo abino mama Bénédicte ayambaki na plateau na ye pasteur Gilles Wangata oyo evara bongo na église ya Vallée de Bereka aza na église mosusu ya cellule ya Bereka ye moto aza bongo représentant na église na paroisse wana ya Vallée de Bereka ye moto aza représentant vraiment bozomona kaka mâchoire bozomona parole ozomona kati ya mosani mission oyo landa na bokebi omona pena te oyo vraiment aza ya nzambe mo pe ko jimi ngama na na plateau na yaki tellement touché na comme na ko mona ko eza mate ya mona zo landa vraiment la super ya part o ya ngai vraiment papa na ko to senga numéro de téléphone na yo pe moi 3 personnes bangote pona bambote na pesi liboso na molongani na ngai na lingaka mingi Biomba Noela esika zali na bana tika nzamba pambola bango na mama chrétienne nzamba pambola et naebi toujours que il y a un homme qui a démarqué aussi dans ma vie, c'est le pasteur Vincent mutu alakisanga nzela ya bon moyo soki yete na ngana yeba Yesu te na nzela na ye ngana komi mosali na nzambe alakisanga nzela malamu alakisanga nzela mabete c'est pour cela nzamba pambola a continuer toujours ko garder parce que na munoko na ye abikisi milimo ya bato ebele milimo ya bato ebele tika nzambe abakisela ye ya mingi vraiment na numéro ya téléphone na pesi aussi église zone azokamba bana nyonso na lingwa ala mbote mingi nzamba pambola bango babola na émission bandeko na biso mingi ya Vallée de Bereka bazana na musika aussi tozana bango elongo soki bazobatela kondima nzamba pambola bango numéro ya téléphone ezali 0900 74 85 55 0900 74 85 55 et aussi numéro na c'est la WhatsApp na ngai je pense que mutu nyonso on se pelata mususu na message oyo soka za na posa ta mususu ya commenter au tuna mituna na numéro na répondre. Merci beaucoup. Vous avez posé au benga ba question, vous avez posé au tuna au benga maman pasteur Gilles Wangata. En tout cas, vous allez vraiment bien. En tout cas, comme na suka émission na biso ya lelo na pesi merci parce que na bon na sima ya caméra. Qui mi balé, je suis Luanda Brown et puis Gabimi. Merci pas les grands monteurs. Merci à tous pour la émission Pene Nanga. Vraiment la peste bon va mbote mingi. Merci à Mila Monkambi la belle femme. La peste merci pour mbote belé. La communauté mon Vallée de Bereka. Vraiment la peste nous va mbote que gibino makasi. Sans oublier papa la biso ya molimo, les patriarches papa Vincent Makiel la lampe paranormale. La peste est peu mbote la peste opportunité c'est l'émission. Merci pas mon bébé chéri précieuse, merci pour Mandoi, Yangai Bénédicte Chipato, merci pour la bébé Grâce, merci pour maman Marcelo, ma maman, la PSP Mbote Belé. En tout cas, pour tout le monde, on se dit que ça va vous casser, abattre les pas bon bibi sur tout le numéro de Koyasima. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola balina mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.